Moni Weston na koma mais ça na film a été Bruxelles a été Suisse na Zurich ay ko sabato wa alobi ba sala Weston na koma et puis na na Weston nango pour na salisi yango déjà Moni Weston na bout na ça coûte 1200 €. Ya minute ya lekelo na suko ya kitango yo yango. Non. O eleki wana parce que ça yango moko o eza base na lolemo ya zoki bout ati ba couleur ya Castel Bajak. Non, ma poutre en haut, elle a ça qui est noir. Pas méchant, n'endenga ma bête, film moi lesquels na TV à cette émission. Attends en Suisse, alors bien l'équipe va finir sa poto na bilamba, ou à Moni qui a na bilamba aya à sala à se présenter. On me na foutre. Fi amona. Na rota comment te vont foule ma na Suisse, na aller ba Weston, aller ba Tchatche. Ça poser ça la bilamba te, aussi na ça la raba sapat. Albert a fait retard cher, à l'équipe robe Albert les capé air moko faire ça dépend de basali. Ça dépend. Il y a matière, ouais. Naba émis le poussi à la chair, ils ont rapporté tous les montés. Aux hommes ba miou ils ont chair. Aux hommes Salanda tezoloko de papier, elenge à Congo. Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Voilà. Bana ya poto bana ya Kinshasa. Lisolo ya forme na zongeli bino pona beta lisolo ya forme. Est-ce que papa Wemba lever musée que son âme repose en paix. Asala ki mabe pona kolakisa biso forme. Est-ce que ni Arcos Stervos ni Ngache asala ki mabe pona kolakisa biso forme. Parce que belé ba koma ga forme mais na Kinshasa oyo eloko te. Yango na liko pesa conseil na bana ya poto. Obeta ka forme, to boy te. Couvrir nzoto pona aspect à la kitoko, mais rendez-vous na Kinshasa. Proclamation na Kinshasa. Ndenge eyembaka na dernier coup de sifflet, proclamation na Kinshasa. Alors, on a plaisir ya koyamba bongo, j'ai dit Mvuma la déesse de la SAP, moi na ya poto ya danger. Oyo alobi que pour l'instant na kati ya poto wana amoni mutu oyo abeta forme koleka ete. Yane mwana mwasi. J'ai dit Mvuma babengaka la déesse de la SAP. Abeti forme ya danger. Aye na 17 valises na Kinshasa pour la plaisir ya bana yakin et puis akabi bilamba la kin. Avant bota la image wala ndenge ni Judith Mvuma expliquer ki masolo ya forme. Abengi ngana tangele kaka elle continue ya griffinin abaki selingai. Je ida griffinin abaki selingai. Alors bana poto tikana pesa mbote na Enis Ngwashi balobi vrai chéri na kati ya state. La patrona ya Caribou projet LLC na kati ya basket ali ko vendre kunga pa idéologie Katia Njoli ya Katia mama na Rachel na Randi oyo ali ko vendre kunga pa idéologie na kati ya Parigo ya le na Jean-Flix na sepela parce que yo tinda biloko na poto et non la poto yela rayo wana maloba ya Katia Njoli ya Katia na pesi mbote na Yann yanga motema Dadi Casimiro na pesi mbote na Tracy Mbelenga Pro la même magique le fils Matalem mobali ya Nadine na kati ya Paris go bambote na yango wana et sans oublier Nancy Bassasal petit frère propre parmi Bassasal grand frère propre to benga ya Musisa Akanda ye muta poto ya kala alors bota la sikoyo massa na bino Judith Mvuma la déesse la SAP ndenge ni aliko lobela lisolo ya SAP parce que lobi na kati ya poto mikolo yo izandeye oya koboya Judith Mvuma numéro eza wana obengi biso to kotela ye message ndenge okoboya pe massa na bino Judith Mvuma la déesse la SAP na kati ya Londres sans plus tarder Tracy Mbelenga Pro la main magique na kati ya www.elengi-ya-congo alobi sito ali ko cartonner mikolo yango wana oyo ngai Jean-Flix ya ko chapua pour la revendre nkunga pa idéologie sans plus tarder bana ya poto totala sikoyo la déesse de la SAP Judith Mvuma Tolanda Versace ya sika Versace non de la tamité parce que Versace siko on a fait attention à comment ça la boy ça sous ndenge ya karaté version 2015 2015 Versace 2015 Versace yango yo 2015 Prince Mawala ozomona ti babilo 15 ya 2015 parmi Bassasal grand frère pour na kata Paris bilo yango yo Cavalli
Versace. Yango yawa. Mais au fait, et ça est belé. Ces jours, nous avons combien? Il y a 2 semaines. 2 semaines. Nous avons Ah, et tu as kabeli bato, Versace. Oh, bah, ozwa. Oh, pour ça, bilamba benganga na numéro comme même na sewana ya ozwa. Nazo kaba parce que bilamba le kinge belé. Galliano, bah saper. Léopard de la SAP. Voilà, Léopard n'a pas de question. Déjà Zawa, déjà na terrain. La déesse de la SAP, Alino c'est le scénario. Yangwana Djiboule Mpaka, Trésor Pembele Yangwana. Voilà. Ambiance est méga pronostic. Yangwana Cavali, manteau, blouson. Blouson Cavali. Yango yawa. Oh, blambele ke belé do se gabanana la tamité. OK, je dis un moment. Côté ça pour tangi papa, bon côté bassi dans la musique congolaise. Côté bassi Cindy. Cindy honorable Cindy. Nalinga Cindy. On met G30. Mais G30 pas yembara bien. Et to bi ba beta forme. Tangi papa wemba. Forme na musicien bassi. Zizel comment na Zizel. Zizel Yamamoto. Non, Zizel ayembaka. Na bose comme na mboka, ayembaka chanteuse mais cooliste. Ah. To yebi été quoi. Ayeba na marque na ayeba na marque na pesi mbote. Côté bassi ndebe na ba sape bazarate. Ouais. Mais ko benda mo na école na ba ko formation. Et dépend na bango balinga. Galliano yango yawa. Bilele Viviane Westwood. Yango yawa. Ne ba na France on dirait bande marabino te hein. Na ba na bela. Marc Jacob blouson. Maman la déesse de la SAP. Ça ba on dit en batu ndenge nini. Bilamba ne dans la guerre, si le kino yebi. Yo otonyo mo na kotonde ni talaka yo. Faut ko ba griffe ko cha. Yango opéra ba griffe na chino ba bambeli yo te. Batu bazali basala on metala yo mo vie na Jean Flou. Siko veste boy, so ngana kotonga ngo ndenge nini tala. Mwendo wa tango cameraman benda. Viviane Westwood pena madame Viviane a eu temps. Griffe préféré na yo. A eu temps. A eu temps ya kotonga pena veste ngo tina kati. Ozozwa. Ozomon. Tina kati. Siko ngana kotonga ngona kozabilo kono so wapi. OK. To le kakoto to. Viviane Westwood. Yango ya sumba. Pomba cha sumba. Viviane Westwood. O Stella Marchetti. Yango yawa. Stella Marchetti. Oh Igo Boss. Joa Viviane Westwood. OK, tika na logo tela nanga madame Chidit Mvuma la déesse de la SAP. Viviane Westwood. Ta a eu temps kotonga yango. Ozomon. Tout ça c'est de l'argent. Nga isa nga mtema passe parce qu'on dirait de boire no bon lamba au fur et à mesure da ko lata ma e reconnaître na robeba. Te nga lata son lati bo na bandela souti na ndenga mabete. Na bandeli te na kabi. Ndengwa. Ndenga mabete na bandela te. Yango bat ba mona ke l'art no pela mystique. La ngada mystique te, mystique te. Na pesi mbote na orete tani ndimbu, Eric Baron na kati ya ngiri koto, nola itamba, agwa samato na kare. Okopasa bango mbote belé. To yana côté ya ba sac. Bilamba to sisi te bilamba. Mala ngai dégâts na dégâts. Dégâts, Viviane Westwood, yango yo. Yango ya Paul Smith. Yango ya wa Paul Smith. Batandi to sombi. Batandi bo sombi bo côté na legal. Yango Paul Smith. Ça legal ou bien libanda. Ya ligablo. Cavali. Yango ya wa Cavali. Ya legal Cavali lisusu. Yango ya wa Cavali. Versace yango na mituna ngo. Na mituna ngo onga na tonga kanga na couturier te. Versace. Ozo mpana. Oh, robe à soirée, c'est venu dans la Kimbuta, ben c'est la fête, na lati robe nanga. Le gouverneur de la ville André Kimbuta yango. Salut. Kanyama pe il vient à saluer. Mon général Kanyama, sorry. Et yango yawa Alberta Ferretti, o blora mikondi bala taka. Ya robe. Yango yawa Versace. C'est quoi j'ai dit une fois là-bas griffe auto tangla biso ah griffe il y a les plus chers la griffe ni. Les plus chers, ils ont Alberta Ferretti. Donc, allez ba Weston, allez ba Tchatche.
te ça aussi on sala bilamba te aussi on sala ka sapato Albert Ferretti à cher aleki robe Albert les carapé air moko ya versa ça dépend de basali ça dépend il y a matière ouais na ba Emile Poussi à la chair ils a rapporté tout le monde aux hommes ba miu ils a cher aux hommes ils a le ba gabana te ou kotika osomi non ça dépend quand to lobby ndenge ba tongeli yango bon on est au Betty yani nga on a Betty ma queen Alexandre ma queen au Versace na moi ati na moi na Betty Alexandre queen na Betty sandala Dolce Gabbana yango benda Dolce na Betty bracelet oyo Kenzo oyo Versace bracelet Versace makola croco ngando na lingango yango wana ngando ya vert ya Versace yango wana ngando ya vert ya Versace yango wana na sac eza wana ya Roberto bilamba yango eleke bele to moni donc buka kukila OK ya gala mpanze ba sac bilamba il n'y a rien à dire. Oh, toi, Boyaka, je dis que vous, maladie, c'est la SAP. Moi, je confirme avec force qu'il y a prêtresse à ma solo. Yango ebele. Ebela bilamba yango yo. Information. Oh, bah, Fongoli, pour te pesa, pesa. Il y a les bisous à la. Oh, c'est à l'ataki. À rebande la yangote. Ça, on a tanga. Et ça, bilamba sika. Yango. Naba otanga. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Yango na panjango bongo pona caméraman temps eza TV eza ninte oh comme les garçons na griffe tout ozomona eza complet un jupe nango comme les garçons oh chemise ya Ralph Lauren Vuma tozomona nous ko expliquer tozonga mokena le solo oyo matika songa betaki awa moi na poto moko za ko ndima ote na mikili afira ngo ya ndeni bilamba kimango ya matika songo yango ya omoni ba Viviane Westwood yango ya Kanda yango bilambe belé Siko Mati pardon on se confère dans Mati yoka la DS pourquoi tout ça pourquoi on a ça pourquoi t'es pas méchant na ndenga mabete film aleke na TV à cette émission na Suisse alobi aleki ba fini sa poto na bilamba wa moni ki azana bilamba aya asala a se présenter on menga na foto fi yango nani na kota comment te na foule ma na Suisse na Suisse on a tala na roye ba na payer na Lausanne na Suisse soka lo bagini aba l'équipe ba fini sa poto na bilamba mais ko vendre politique non saboter na yango négliger na yo il faut ko répondre na ko tika te parce nga na bilambe belé jamais na ko tika patali muka tala pena yo mo bilamba pena bona kisasa bilamba boye ata yo muko na kisasa bakifunda boye bilamba faut répondre ba disquare ba marité français yango faut répondre on répondre yango ezo tembete ozomona baloba bien ba français baloba répond les imbéciles par silence ozomona complet Valentino Red Valentino yango yawa ozomona ne lamba nango aya otia makele na TV aloba ke ba emporio aloba ke l'équipe ba Versace ba griffe ya betela kitolo ba griffe akala bagrifa kala Versace ozomona Versace yango yawa bilamba tu ndenge ezawa na vanzili yango po Kanda kaka Galliano ozomona ba Viviane eleke bele ba Viviane Westwood ozomona bino mo botala Viviane Juliette Mvuma biloko tu oye nango euti le bana mboka pa bapaya biso pe na Kinshasa tozana bato bali ko tonga lelo ka papa griffe okoko somba pe papa griffe te po na lokuma mboka RDC na ko somba nga se papa griffe atongi bien na pesi pe mbote papa griffe Léopard de la SAP soki ba atongi na ye bien na ko somba pourquoi pas so bien on nga ataka griffe mindele ba Congolais na kolata ngote te na ko somba ande ko na Congolais faut soutenir yeta mbonge belé na bebisa o za mbonga ponga ta 50 parce que lamba moko ka bo na ndinga mabete vantard te le kuta te complet oyo boye ne batongi on boye ya Viviane Westwood boye parce que vous avez Red Label moni Red Label l'accès niveau likolo parce que ça anglomanie na Red Label niveau likolo si on dit ba beti on boye
yemoko Vivienne mako kala tangona si je comprends bien bilamba peut-être par rapport à la qualité ozomona yemoko Vivienne ala même griffe mais basale ngo bien té muso basale ngo danger ndengwana neti boy complet boy batonga ngo boy ça en valait 1800 livres 1800 livres na dollars pesi combien 2800 dollars kaka oyo kabela no ngate na la DS de la SAP t'es bien nango siko ezali osombi olati ozo comprendre o senti le kumu tant on continue na milieu ba omona kalati lo solo ya monga linga ngwanju te na ndinga mabete omoni ngwanju olata mo botango osukula boye pasuki mais siko ba oyo okolata na yo o senti pe le kumu na misa bato omo ba otala onga siko na ninga bon OK DS de la SAP to poussa na côté ya baba sac to ye baba sac ni no yaki nango parce que TV za radio te ma guerre de mawala tala moninga la omona mwasi forme na forme neti kaka yo tandeti o Tom Ford Tom Ford blora ba riche o muna pas zéro te bazara ngote on ebika ba gaban Tom Ford ba congolais so Tom Ford ozomon na ku de la tamate biloko ba patron eza mix meka ba shiriga eza basi eza blora mpepe na someka mpona mpepe pona poto pe to komi na moi to komi kota moi on a someka on to ka pe na Afrique moi ezalaka. OK expliquez ma solo ya basak basak yango ya wa o eza Barberis ozomona original Barberis yango yo o eza Gucci ya sikane na memite yango yo non madi shinte ozomona te madi shina otia bino na ndambu nango ndambu nango ezate ozomona ndambu wala si bino niveau à cuir omoni Marlène Kasanga leader tala idéologie à forme niveau à cuir o wakati na kati bacheli bino na kati ya ozomona Gucci o Vivienne Westwood o Miu qui va et puis ça va se 4 Miu le gars Miu o ka pona ko chama quelque chose na kati hein OK fait na carte nango po biso me mangwanju te omoni carte nango dona numéro ya ye moto salengo do se gabana d'origine ya osakanate o mundela ko sarate na carte nango o Emilio Pusi yango yo ozomona Emilio Pusi o sina la se me na fongola ite wa logo wa fongoli te omoni original na lunette nango ya Viviane comprendre ataka mo pona système pas de contact pona la tata na olata na fongola na lati mobimba ngala ngata ka mobimba ozo comprendre o sina la se miu oyo yango yawa Stella Makerti de ceiling benda image yango ya Olimputu oyo Jimmy Chou zo sac o comprendre Jimmy Chou. Bon pardon madame la DS de la SAP nakata ba poto wana nano ndimaka betaka forme ya danger côté ba chérie à côté ba chérie na Birmingham Bella Kouri na peso mbote Anastasie mbote na Londres Evangel Muswahili Mado Muswamba Mimi Mujinga petit na ngai ko Katisekedi ya yo salama yango wana na tukso kati Paris en tout cas Paris na mona te Bruxelles Laura Tendance Stali na moni Noela Itamba beta forme na ba mibali Djibouli Mpaka Trésor Pembele Ali Nosele venanga pupa mado siko de est que sommes elingai nano mona ke beta forme koleka nga baza na bango baleka ngai mene na mona bango te question nga réponse donc pesa nga mobulu baza na bango maintenant no mona bango te mais dans la fille adore les canapés pas ya gypsy katalai que yé a le bit défi o ya ko meka la kisa bilamba lo la yo po ye o la kisi siko o ya leki yo zo mona te tena bazana bango mena mona bango te mais bazali lemso babata mina bango na msu ndako mena milebo na mona te. OK message ya bana poto na bana Kinshasa o bali ko tala o siko na méga prononcé par Jean-Flix mbongo na ye kaka forme abungi ke fa payer pering ndenge yo sala tenga peya to shengati na peya ozo comprendre okena ngingi omona na peya mutu conseil gratuit so lataka ko bebisa mbongo so te ponga na mwa muzombo na 10 exemple 10 francs na ole 2 francs 8 francs na bombi
On est à calcul. Vous comprenez? Na ko liambo on sote na tika poche vide pour na bilamba non. C'est quoi muto ko zambongo toi tia una forme. Te wana mabe. Mabe makasi. Conseil européen ça. Wana mabe batika mabe penza makasi. OK. Poto kabona yo to moni nyonso awa, to moni nyonso misuku to monite po TV zatan. Moi mbote na famille. Bato ali kotala on a poto pe na Kinshasa. Grand frère propre parmi basasal. Les fils Mata ba les fils. Dadi Casimiro. Moninga ya Nicole Vango, Marlène Kasanga bana wikili ya danger. Mbote na opesa nanu na Chokoli Chombe na Birmingham, na Lucas Ndombele, na Fernando Douglas, Gérard Kumasamba, na papa na ngana mama na nga Albertine na Timba na Eric Baron, Mbote na Beli Bakana na Ore Tetani Ndimbu, Djiboule Mpaka, Trésor Pembele, Dani Die Ore, Mbote na nga masa na nga Poto Noela Itamba, Madje Muscador, Agwaya Samatona, Karine Poko, Alino Sele, Fifi Mboko so ma copine. Mboko so ba Fifi. Yeah, yo kutokoza ngate, Guylaine Mboko so, Nadine Mboko so, président Dom na Lille, Papi Kabengele na Lukapa, Papi Kabemba na France, vient na ngakati, Eva Kenga motema ya Gelo Shora mukondi, mwana mukondi. Tana mukoko, Jean-Jacques Mukoko, mbote na ngai na Hélène Vouzi na kati ya Marseille, Hélène Solani master na nga. Pesa pe le pang na mbote. Mbote la lupangu na ngai, bonsi wapie na jiebe, na kitambo na ngiringoto tokendaka. Apesi mbote na lupangu na siko yo pesa mbote pana yo mbote lupangu ezate pesa mbote pa ya nani. Bazui wapi. 9 dégâts. Donc Marcelo toujours carré. On est là qui bon je dis mvuma la déesse de la SAP. Oyo avant ça et d'où ça peut idéologie na quatre toujours ya masolo. Ndenge za boye je dis olingaka couleur na forme. Ngana linga bleu. Ah beti bleu te. Te oza moit. Moi. Na bale ni kaka na linga bleu, oza moi. Bleu na ba couleur rouge, c'est bon. OK. Merci. Nasir. Tokabone na yo. À la prochaine. Bato saki yote, bazui correction na bango, bazui fimbo ya ngubu, ndenge beti bango fimbo ba sentir fimbo yo beti bango wana. Mbote la masa na Guylaine Tole, ma copine privée, famille Tole tout, Boben Tole, Dadine Tole, Gracia Gloria, Bambote na bino, Hélène Vouzi na Marseille, Dadi na Marseille, Iget Koudi, yo na robo sanote yo ma copine privée. Viens na ngai Angèle Kabuya. Sœur na ngai na molonga ni na ye, viens na ngai. La pesi bino so mbote na lingi bino mingi quoi. Oh la pesi était à limbisa. Talaka da TV. OK, merci à toi. À suivre. Olimputu. Check. OK, merci Olimputu de Ceiling of Sky. Jimmy Weston Oyo et la sur commande. J'espère Olimputu, Mputu ya ba Oli, Arogo Benda, ba amona ndenge ba comment Judith Mvuma, la déesse de la SAP congolaise. Donc yango wana, ce qui ba commis boye, c'est-à-dire moi mai a commandé ki yango. Tant on commandé loko ko zo jour wana te. Ba ke ba sali yango. Après ay ko récupérer. Et après ko ba sali yango etika na kombo ya Judith, ba ndi ko teka yango na kombo wana te. Ba commandé ka pièce moko pour ba sali la yi. Yango ke Judith soki ba précision. Yango wana Véro Mangoi mbote na oyo yango wana. Là on masinda mbote. Précision sur Weston a commande après ko tanga ba kombo ba master na. Tede solo Weston de zawana là on masinda yebi Véro Mangoi yebi ke Weston wa koma kombo se commande. So ki batandi ne batanda na Louise wana Bruxelles bien à Paris bien à Londres na Oxford. Wana nde bacha kombo te. Mais so ça si commande nde ba oza kombo ba tipo na usine ba yeba keza ya Judith Mvuma ya moni Weston na koma. Mais ça na film a été Bruxelles en autre Suisse na Zurich aye ko sabato wa alobi ba sala Weston na kombo na et puis na na Weston nango pour na salisi yango déjà. Moni Weston na bout na ça coûte 1200 €. La minute il y a les kilos d'esprit il y a qui nango yo nango. Non. O eleki wana. Parce que ça yango moko, o eza base na lolemo. Ya zoki bout atie ba couleur ya Castel Bajak. Atie couleur yemoko. Te ba couleur oyo. Non ma bout yango o ela saki eza noir. Ezaka noir mais sikoa so elingo bakisa mbongo batieli ba couleur na sensation ngo na ozongo na 3 mois na ozongo na ozongo poto na août tana ya kini na fin août bon mona na émission na relaxa ngo émission na commande ya Weston ils aura 3 mois 3 mois commande ya Weston aura 3 mois moi logo pour ça on fait 3 mois 3 mois
Il sera 3 mois. Bon, on va pied sur son amour là. Oh, il y a ce comment c'était. Oh, côté quand on a côté quand on paye des Aurélie Punga, moté magie c'est meilleur. Petit nanga professeur. Eh ya sombaka. Aurélie Punga yo ngwana ya sombaka. Asombaka bela cour ya sombaka. Zo tatudi nanga elo de yongo bango ba sombaka. Willy Mazele bango ba sombaka quoi. Bango ba pia. Donc yo ko payer na yo. Et puis yo payer je précise bloc o eta ko madame. C'était 2015 yo on payer payer la solde de. Te no payer solde. Au moins tant attendait ki 2015 2016. Na sombaki na longo on la yena la Versace. Tant na ozo ma poto bato osoma na bango ya solde oyo batandisi ko ekita na juillet août ntango ekita juillet août septembre akoti mosusu nga na sombi parfum je crois oui allian parfum basi okofongola eza esika fongola na kopompe pamba oui non eza esika nde nasalela te bango bakasala nso ya carton pamba donc na sens wana donc bomoni déjà yango yo tokofongola na biso te fongola ça ne sert à rien so na fongola ozala esprit ya kopompe teselo te fongola bamona donc fongola bamona attention c'est ça en fait tofongoli yango bimisa tout à la fin na 4 tantôt ya nango ndeke oyo bapuision apumbwe original voilà donc yango ya basi me tomeki kaka na 4 tantôt nango mpe mopepe soki ya nini yoka ntunga danse oyo nakumbeli madame nanga mama nazoyela boroyo la déesse akabeli yo déjà tokos mami Hélène Mbote master nanga mami Hélène Vunzi Hélène Solani Micheline Mbote Boben Piana Mbote Boben Matika Somo na Kinshasa Laurent Tendance yo yangwana Marlène Kasanga leader Laurent Tendance Dieu Dingwe mutunanga Dieu Dinga yo yangwana Tania Malela balobi Malela ya batania Katia Njoli ya bakatia Enis Ngwashi Enis balobi la patrona ya Karibu ya projet LLC na Katia Bastet Tobo Sanité. J'espère botali ndenge nini mwana mwasi oyo de la déesse de la SAP Juliette Mvuma avant Nkunga pe idéologie alobi oyo alobi eyali ngam na lobi sie même aloba na ye réponse na ye ngai Jean-Flix na yaka kaka au moment où ba événement ya danger tango alobi wana atie na monoko te yo za mona poto moniko za danger obetaka forme koleka ye yaka to koyamba yo parce que Jean-Flix aza wana mpona motu tu René Moulala Nsengi balobi yo misala emona nini na Kisasa pe ndimami alors sans plus tarder bana ya poto na recroiser bino lisusu semaine prochaine pour na kolakisa bino ba petit nanga oyo ba ali ko beta nkunga lokola Weranson bango ba bana moko ba moins de 15 ans bokotala bango avec www.elengiacongo na bokasi ya la main magique Tracy Mbelenga Pro Tolan Salenda tozoloko de papier Elengiacongo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga Pro